na minute oyo ba activité zongi na poto ikambati ya date comité na niveau na bino bata théâtre mais remonter que bana mai bande ko ba beta déjà na so bata balaba nde balobi bongo Caleb fatsa date na poto egoya nango te moko boye egoya toza de na to na ilo mo ba fiche de mon ani que to que les États-Unis kala militaire na groupe na yo ke mamu États-Unis na Taliban na tongo te pa déjà les sénateurs ne wanda okangana bongo bokanga masuta na ici on a petit nanga pala petit na sila ozakala bongo misato ala bino bon moi diane ndo ça moi bien boyaka pa ngola écoufélité dans quel sens pour ngai ça leki nanga pire petit nanga fuma parler voilà leki nanga ane wela kaki leki noka te leki nanga ma pire petit nangai ane wela ka pe ba ki poste nga wela te nga wela te pourquoi pas France et Goya na PK ya Goya biso za na ambition Goya batata teza muta signer na ba spectacle ko lekanga za te tuna ba artiste nyonso mutabeta ba Pullman abeta ba stade azwa deux fois trophée mwana mboka oyo mutu moko azwa deux fois za te puis loin la distraction za moi trop moi distraction za moi trop na Luanda distraction za moi trop Mariat okende Ans n'a jamais été comme ça. Ans ça sala mamnyon sona na comédie. Alors ça là on a comédie mais kende hermo pe bien te. Tu vois? Hermo na etsake pe petit na monte ke boye net na kalunga ser na yo ça j'aime pas. Oui. Ça na oh te prise na sala on a ne yenda jo ngate. Pas ça. Bon, à Salango, nazo saluer azana spectacle né les 13 na Paris. Nzamba salanga grâce donc c'est dans quelques jours nzamba salanga grâce na salanga spectacle pour na que nous soutenir yé aux invités spécial to mwana nanga ba kamba na opeso ba bengisi ote ansa bengisi mutu mwana nangai abengisa te na ozala wana mais abengisa na promettre kaka ke ekoswa bate si oyokanga na welelo bowela ki président mais leki nanga bowela makambo alo leki na makambo mais leki na ngai naza na se ya batu nyonso baleka ngai papa ngana mkongo oh okay pasteur balinga kote nandel oya fo bazala pe ba pasteur te ngana lobila ba oya fo po ba pe ba pasteur te ko ba pesu mingi zalaka pasteur moko te wana ba makambo pina ba basala ka président wana ya fo oya fo balinganga te oya vrai balinganga so incarna ngo bongo kwani yo mo zaka pasteur avant ya fo batu nanga itoyebani bomoni ba bilo nyonso na badosa na bafilm bongo mona ngo bazo bomba masute bango ba osala ngo siko o nga pasteur wala oyo bando beta ya banaka siko bango sala et touche-moi ta puissance touche-moi ma sœur na vidéo sai magambo ya sali na âge na ifo betere maboko so les ana parmi bato ba décomplexer ba artiste comédien sai aga parmi bato ba décomplexer domaine na biso c'est un brave et il n'est pas des moindres aussi ouais tiens le baka patron sai makambo ozondimi oh sai patron patron c'est un jeune homme qui se débrouille pas mal bien à son âge ma sali déjà ala makambo osaka kuta ba humoriste ba y pe moi trop ça c'est bien oza d'accord nango oka bango likunya te non la musu batemi panzi likolo na événement mine ba mo bengisa bango mingi le musu bino bongo bien mokili yango eza munene bozona mutema malamu to ozo bakaka po bata baba mona on tinga na oyokera muninga ba humoriste tenga sono oyokera eti likunya nani opanga pe bango te le musu ba boto lo place ozo tuka la place mama papa po musala na biso ya na mbongo me batebele ba yipteke ya na mbongo musala ko sala mbongo ezana mbongo oh papa tena ndenga mabe audiovisuel audio moni vidéo à l'argent te présent ndenga masola balabala souvent ceux qui mutu moka kufi côté na bino esengaka kaka ede uta kotoyo te wana ezana bato yo bayeba keloko balingaki te na vie bayeba kinde lo wando linga te faut travailler faut tika distraction nga kota bar te na kota boîte te na kenana ba coin te na mona na kate musala
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. Et j'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission Nabino, Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wembe, Masola Balabala, toujours. Karadenek, Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sarabino, Ango. Nabete Rabio, Masolango, Nengenini. Et c'est pas ça qu'a vraiment Namboka. Donc, Soro Koti. Il faut David Wembe Yebake. Dans Koti. Et ceux qui ont béni, ils sont obligés. Il faut aussi David Wembe Ayeba. Merci beaucoup à toi, Paulo dos Santos, les guerriers. Donc, Zaraga, David Wembe, ça bien. Pengouli, les Gabonais, du côté du Néné. Fait Kota Masola, Balabala, et pour ça, là, bien. Vous dites, Matadi, Union Européenne, dans l'Ingarabion, dans la FCC Mobimba. Bozala Zalaga, na David Wembe, et pour ça, là, bien. Donc, dans Masola, Balabala, tout ça, bon, on a. Président Caleb, donc c'est obligé. Il y a bien président Caleb, il y a Sinad, tout qui est banna, on m'a posé ainsi. Les versions normales, il y a vamos falar em português um bocadinho e vamos entrar também em lingala, é normal, o francês também um pouquinho, porque o Papa Caleb, artista Caleb, vit do Congo. Donc, vous comprenez, Nege Masola Balabala et Kole Kalelo. Papa Caleb, seja bem-vindo. Obrigado, meu. Obrigado. Como está? Como está? Tudo bem? Vous comprenez, mais c'est pas pour la première fois, non? Isso é Bangola Tongo, papa. Ouais. Isso é uma rockstar. Batu bateka na rock santário, papa. Batu baleka na barushka. Isso. Não fala isso. Angola Tongo, ya GT. Doyano Angola liboso Adrisha. Ah, ebele. Liboso nani? Liboso sa. Bazo comprendre pe que nazo lakisa bango wa Isaac Boya, Isaac Boya. Voilà. O président Caleb tout le monde yo oyaki Angola, oyaka le mususu, oyaka kosala ba spectacle. Oyaka na ba sila, na ba pechanga. Les autres monde les koyeba visite lelo eza pona ni bon d'abord angolais mboka nanga mboka na biso mboka yanga na yo mboka kitoko qui fait que déjà nga naza touriste monene. Moi j'aime voyager. Alors na cadre pe ya vie Oko zalo travailler. Oye kope ma une semaine na mboka moko boye ya bien olingaka mingi. Donc na koya na ngai une semaine moko ya ko pasiar ya ko pema. Ya ko pasiar, au pemi, au visiter et na profitera de l'occasion, na sali pe ba vlog sur la ville. Donc voilà. Donc ça n'a pas été qu'on voyage kaka pour na spectacle, mais on peut voyager pour aller se reposer. Soki to sala ngo ke ovandi moki oke pema na Barcelone na Espagne. Ovandi moki oke no pema na Istanbul. Ovandi moki oke no pema na Lausanne. Et pourquoi pas na vandi na moki, na no pema na Luanda. Normal mboka kitoko, voilà. Président Boni Basango ya Sina. La ministre santé à Sina. Sina Kodeloyo, c'est une grande entreprise. Nangongo en Afrique. Bato basali la Canal Plus, bazota la film et asika na uti kosala. Yama ya makila. Sina non kaga groupe, il y a théâtre mais une grande entreprise. Ouais, biso ça une grande entreprise de production. Ah bon? Ouais. Nous sommes une grande entreprise de production. J'ai une chaîne de télévision. Nous avons tout l'équipement, nous vendons nos produits. Les lots, au moins pour que la Canal Plus va produire, pour que la Star Time va produire. Nous continuons à passer sur la RTGA et tout ça, la propre chaîne, la Bissomoko sur le bouquet Star Time, où tout ça là, qui est diffusé à Kakaba Théâtre, va filmer congolais. Voilà, aujourd'hui nous sommes une grande maison de production. Comme je disais, plus de 780 films déjà réalisés. Banda Banana Benz, Petit en Jeep, Le Monde à l'envers, donc beaucoup de films déjà réalisés. Plus de 700. Plus de 780. Oh, Caleb Bakoumi. Plus de 780. Et puis pour Oloba, en tout cas, jusqu'au preuve du contraire, nous avons continué Kokoma.
nazo continue kokoma tina yepe luanda hermona yaka na pemi po y permettre ngana koma. Donc j'ai produit pour Canal+, j'ai produit pour StarTime, j'ai produit pour la RTGA, j'ai produit pour B1, j'ai produit pour ma propre chaîne Sinac TV, j'ai produit pour notre propre chaîne YouTube, et voilà. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Déjà dans Facebook, ma page a 1 million d'abonnés. Donc voilà, je suis un grand influenceur à travers mon travail. Ce qui fait que les lois au Moussala Nanga, les entreprises mounene, na bimisi bastar ebele. Donc ceux qui ont bateau ba bimisi bastar na Congo, je suis parmi. Au banotanga ba Hans Luzolo, ba Duchesse, ba Nada, ba Aïda, ba Mouamulopo, ba Teresia, ba Dingizwayo, ils sont tellement nombreux. Oyo, des enfants fabriqués par moi-même, les lois ba bastar minene, baza partout dans le monde. Mais bon, tolinga ko milagisa te nga nazalaka modeste déjà nasala ba émission te nayebi te so yoki nasalaka te ngolu kaka ya ngola na masola balabala ba émission te na niveau eko soki peut-être na web so émission na yo ba retourne ça gini nasala ba émission te moi c'est plus le travail c'est plus dans mes productions. Quand j'ai un petit repos, on se déplacer et permettre de comment. Et voilà. Là, sur Otunenga Santa Sinar, toujours que ça déjà filmé sur Canal+, dans ma bouquet télévision, filmé à Sika, bien fait, Diama et Makila, et ça déjà, qui fait déjà, qui caracole déjà. Voilà. Avec Star Time, on a un nouveau film, une nouvelle série, Le Monde Invisible, Wana Pezoya. C'est YouTube, tozo banda kalamingi te film na biso ezo banda je pense Lobby Nzoto Malili, une très belle série aussi. Et sur RTGA tozo qui s'appelle Nzoto Malili, sur RTGA Nzoto Malili. Donc nous produisons des différents films et nous vendons dans des différents partenaires. Tout ça, on film totalement en français. Il banditi souka en français. Et nous avons la version ngolu que zoke bien. Président Namakambo zoloba eza tellement minene et mo pe nazoko ka ko se saisir en mote o maîtriser ka mon minene. Yo moko na Sinar kango entreprise, Sinar kango na Maboke TV, Sinar kango na Ndunding. Sinar kango moko na groupe bio moko pepo oza ba pièce mususu salaka kaka na Sinar ba pièce mususu salaka obingisaka ba présent ojoaka to o maîtriser kango ndenge. Bon, ce qui est vrai, ce n'est pas facile. Oui. Mais dans la grandeur, ce que nous comme munene faut à mesure ya ko maîtriser environnement na yo. Parce que au retour nanga pe ndenge nini Joe Biden aza président des États-Unis le temps que ata la guerre Ukraine et que ndenge nini mboka na yemo na no États-Unis élection na bango le temps ba yebisa ekotana mamba Congo entre Congo na Rwanda le temps ba yebisa Lorenzo boye. Donc voilà, la grandeur c'est un état d'esprit. La grandeur, un homme qui aspire à devenir grand faut à mesure de gérer différentes sortes de makam. Et la nuit, tu prends sommeil, tu dors. Le matin, tu te réveilles, tu commences un nouveau travail. Voilà. Mais ça facilité parce que tu dois écrire, tu dois contrer délai, tu dois pression, faut livrer bango œuvre, tu dois pression. Et ça, ce qui est vrai, et ça facilité. Mais nous sommes là depuis 25 ans. On a eu à maîtrise, à gérer l'ambition. Voilà. 25 ans au Matite, au Kitite plutôt. On va parler de ça. Batanzonzin Bazoya, révélation de l'année, Bazo Zala, mais Kombo ya Tukebana, Caleb et Zalakaka. Secret Zani, même si on a un jeune frère. Secret ça travail, savoir ce que tu veux dans la vie. Et moi, je sais ce que je veux. Secret ça travail. Je ne lésine pas avec les moyens, on a travaillé. Moi, je travaille, mon frère. Il m'arrive d'écrire les scénarios dans l'avion. Naouti Paris, na Zoyakin, pendant 8 heures à vol, parce que les idées vaut de l'or. Par exemple, na Salakatu, na Senga Nzambe,
longola ngai matoliste mais pesanga plus musala Senga Nzambe. Alongola yo matoliste. Donc là, c'est l'artiste qui mange par rapport à son travail. Mais qui ne mange pas par rapport à bois kabat mabanga. Donc yo laisse arrêter traité. Te nabi kokolia dans le sens que ozolia na mutoki ya musala. Oui oui. Pas na mutoki ya mito abatu. Donc na senga Nzambe alongola matoliste dans quel sens? Parce que l'artiste est belé. Baptiste Ebele baza salaka musala muke kosenga ebele ngaso na senga Nzambe na sala musala ebele kosenga ezalate mais na lia par rapport ya salaire musala na ngefutanga po musala na biso ya na mbongo mais bate ebele bayitegela na mbongo musala kosala mbongo eza na mbongo papa te na ndenga mabe audio visuel audio moni vidéo à l'argent te présent na ndenga masolo balabala souvent soki mutu moko akufi côté na bino esengaka kaka ede uta kotoyo te wana eza na bato yo bayeba keloko balingaki te na vie bayeba ki nde eloko wana olinga te faut travailler faut tika distraction nga kota bar te na kota boîte te na kena na bacoin te na monanaka te musala je fais que ça alors quand tu travailles tu vas au réussir musala biso na mbongo eza musala mbongo film eza musala mbongo petit à petit et même Bamindele ce qu'on va monter biso confiance parce que ça là déjà qu'on travaille dans Canal Plus c'est que c'est dans les bons les Nigériens babanda quand étiger les loyo tso côté na Netflix au monde film nigérien papa musala na biso na mbongo zala ne mayele ngai na bon inutile peut-être oya lo babo batazio mabe nga signa ba contrat nga na mamutu na mutu ata babala bozoyoka président Kaleba bia za mutu makasi aza mutu siko bino boza banani bon c'est comparé pe na bino te bata balaba rande na ebike ba koloba bino siko wana boza banani pour t'expliquer quand je dis na mutu na travaillaka musala na ngai pesanga kilo je mens na liaka na mutoki ya musala na ngai c'est tout yango ce qu'on a mutu parce que dans la mission peut-être yo au kansara que bata théâtre bata banzala non quand tu travailles bien tu manges bien quand il y a de bonnes ouvertures aux ala ba contrat bien olia bien travailler de sorte que na liwana yo et comme mambo sinsanité tu dois travailler par rapport à ça mon frère alors biso ce que to bungisa de génios naza résident na poto son santé que bien te na zongi na kuna bo no tsengra no monde tu vois donc na préparer retraite nanga alors même artiste nyonso en Afrique faut préparer retraite moi kanda les ala ou bien kanda les moi mukanda poto ezala pour son santé dérangée zongi place ba kolandela soin na yo au fele tu vois faut se préparer ne la image ya David Wembe zalaka ngai ko sala bien lobi nango Nzambe mutayebi bébé Daphine papa tiam papa tati boka hein c'est simple fala yesu zalaka na papa la yo penda et ko sala bien présent aux Angola tout me kana kotala dossier Angola ozalaka na Paris ozalaka na mboka belé ozalaka pe na Congo ozalaka pe na Angola oyokaka lisolo ya ba groupe ya théâtre ya Angola o basala pe musala ndenga moko na yo oui hein, parce que mingi bazana ba petit nanga tozala na bango bien ce qui fait que na zala na écho évaluation na yo na ba o ba uta kuna ba yabo ba koma kofanda awa au monde na bango ndeni bazo travailler bien bazo continuer musala na bango kaka to ba koya déjà. En passant, on a salué Petit Langaï, Jervis Lumba suivi de loin. On a salué Junior Saï Saï. On a salué Gentem Kaninda. Donc voilà. En fait, Luanda ou Luanda yango moko et pesi bango chancete. Et pesa bango ma chancete, ce qui est vrai. Et puis Luanda distraction est à moi trop. Moi, distraction est à moi trop. En Luanda distraction est à moi trop. Mariat.
okende distraction za moi trop. Ce qui fait que bandeko belé bazawa baza plus na distraction que ba profiter mais des talents yana. Ozomona ma petit nanga Gervis Ndomba sa betelo biloko azouta na voix d'Adil Kambala azokende na nyonso. Petit nanga junior sai talent. Bazé belé na mona sous petit nanga sous mpululu hein. Kofi Dangola. Abaranga. Je t'aime Kaninda. Mais loi de Pia Kabango vraiment chance. Communauté zo Pia Bango chance. Alors ngane tina stratégie na ngara Pia Bango ezali ba s'imposer ba tala nanga communauté te mais ba koma ko jouer na portugais. Ba gagner public ya Angola et puis public Angola tellement que on ndima bango et mbala moko kisasa et on ndima bango. Mais est-ce que so batikalika na communauté ya biso bandima ba facilement te ata bo salelo va bien mais les talents il y en a plein ici likolo nango baksa ba bidi bazonga na bangwa likolo nango ba mama Moyindo na présenter ba condoléances dans une chance organisalité bazao na présenter vraiment maman Moyindo ba condoléances dans une chance te nazaleka na une semaine très chargé mais na bozonga kala mingi te to bozwata okuta les talents ba nango mais peut-être opportunité vraiment ya ko nini et puis feedback na kisasa ça makasi vraiment te deba jouer na Angola boye na Congo kuna donc feedback parce que mingi bando le kana RTG est-ce que lelo yo ki TV zoti kala ka yango te mde tika la puissance pour bimisa bato alors il faut pe bazala na ba chaîne YouTube moko ya makasi awa et ko permettre ba s'imposer na poto ozomo voilà donc mais ils ont des talents extraordinaires. Tout ça là bas spectacle bokeh spectacle mo na makenga moko na jouer au mona mama Kalunga bazali au moni ba à l'époque mon Bichesse Koto nini to jouer na bango ba jouer sans complexe bien donc pour anga ce sont des artistes comme nous mais peut-être Angola ezopia bango ma escalier mais yango ce qu'on a na pia on peut conseil de temps en temps faut bazongaka ba tourner pena ba oya kisasa après bazongi on a relobé la peine ba jetem Kaninda de temps en temps a zongi ki na tourner kuna zongi ba vie de loin Gervis a zongi tala biloko na Gervis obeta mikolo obeta biloko ya Daddy Kambala mutu na ngai obeta ngo bien mbala moko to sane TikTok moko propulser sous bato ba motu na kutu kale pona nini boye na yete mais ozwa di Gervis bo obeta ta tour na kisasa azobanga frontière. Mais les talents, oh là là, ils sont forts. Bah artiste c'est bazan Angola, talaga mingi bana makila ba kinois, do bana makam. Bah vraiment na makam. Boki conseil, nga lo bana mingi. Ba yaka au vandi, OK kata pour 2 semaines au tourner au kozonga na. Pour Angola, ça fait quand même beau vivre. L'Angola, ils a bien et ngana oyebi sa monte bazonga libela mais de temps en temps bazoya ba tourner bazongi nga pena résident na poto mais nazo na kisasa nazalaka pona ba tournage après nazongi na kena vandi na bana muke nazongi et logo peut-être faut basala po batika la kati actualité voilà. Amelia Celestina boyoki conseil ngana lo balanga mingi te mais présent a kende na ozabino bozano bena calme présent na ministre oyo ba activité zongi na poto et kambati à date et comité na niveau na bino bata théâtre mais au monte que bana mai bande ko ba beta déjà na so bata balaba ande balobi bongo Caleb fata date na poto e goya na tete moko boye e goya toza de na to na ilo mo ba fiche de mon ani que to que les États-Unis kala mi te na groupe na yo ke mamu États-Unis na Taliban na tongo te pa déjà les sénateurs tape Caleb ke ana mutaba show. Et bien en France. Moi, les solo aux États-Unis, on va voir pourquoi pas France et Goya dans PK. Goya. Nous, biso za na ambition Goya. C'est ça. Muta signé na spectacle ko lekanga zaten. Tuna ba artiste senior som tabeta ba Pullman, tabeta ba stade. Azwa deux fois trophée moi na mboka o mutu moko azwa deux fois zate. Hein? Oh. Yo mona pa nzoto mike. To fais moi na mboka. Des fois. Baptiste msusu bazwa te. Bazwa mba moko, nga bazwa mo des fois. Des fois.
Batababa. Na mema groupe na Kisangani, na mema groupe na Mbujimai, na mema groupe na Lubumbashi, na mema groupe na Matadi. Et puis par place nous sommes tombés dans le stade. Pullman to sala 3 fois. Pullman, Salon Congo. Esplanade à Palais, il y a Pullman. La Pullman. Tout ça là va signer police à l'époque plein. Waouh. Voilà, donc nous on a des ambitions. Mais il y a plus de production, il y a des films, qu'il y a des spectacles. Mais éco-félité, parce que pour ça, le spectacle, et des fois, c'est un bon belé. Et c'est un peu producteur à la cime. On a bien pour yo aux à la peine un mélange belé. Tu vois? Mais éco-félité, biso ça déjà ban à Paris. Tu remets capé pour solo là. Et là, monsieur ça, les gamba visa, c'est ce qui n'est pas facile. Moni bandeko ba kei, je suis content pour moi bandeko na ba artiste ba mo ke poto. Ça linga bien. Na mo mwana nga ida, na moni ba petit na ngai ba kei pour moi nani mfusu binga Jésus. Mobikisi c'est bien. C'est bien. Na moni kalunga gut na palo pa ya kuma ko déjà goya. Na moni ba sala ki ma ba ki ba sali spectacle ba zongi. Un peu ça, wana nde bien. Parce que Togo kende to sengi pe visa mususu akimeliga na transit na Maroc. Bozwaki Air Maroc ye bokumika na Rabat. Aganisa komiera moni ba mindele bele ok bandi. Bokumo benga ya kimi déjà bimera mimi bandande omona halak ba osaka en Afrique. Tomi katsela kite retard. Président Vague Moro et coach na Congo, ba humoriste ba yé un peu moins trop. Ça c'est bien. Oza d'accord nango oga bango likunyete non le musu batemi panzi likolo na événement mine ba ngo bengisa bango mingi le musu bino bongo bien mokili yango eza munene bozoza motema malamu to ozo bakaka po batababa ba mona omitinga na oyokera muninga ba humoriste tenga sono oyokera eti likunya nani obanga pe bango te le musu ba boto lo place ozotuka la place mama papa mokili ya art eza munene nga mo kaka te. Oui. Nous, on a fait notre époque, on continue à faire l'époque. C'est bien. Moi, je suis content. Éco-félité, les lots YouTube, ce qui permet à tout le monde de s'imposer. Éco-félité. Il faut que ça soit combien des acteurs américains bazana nous n'avons pas filmé na kwena musu so produire na New York musu so produire na Washington musu azana nini éco-félité. Moi je suis content de voir tout ça. Président ozomona ndenge nini moi ba rando moi mingi na monde na bino yo pe air moko ko betanga magame moni limwe mais bana na yo mingi bakomuna bango tanga matro na makamba barando comme si bolanda comportement yo papa te barando au fait ba youtuber baza po ba ko tsambongo na YouTube bango mo ba créer la ka artiste barando ngana vanda na la mugi na moni kombo na na sai suni ko ngai sai te sai leki na pire petit na fuma pale wala leki nanga anego wela kaki leki no kaka te leki nanga ma pire petit na ngai anego wela ke pe ba ki post te ngana wela te sio yoka ngana welelo bo wela ki président mais leki na leki nanga bo wela makambo alo leki na makambo mais leki na ngai na zana se abatu nyonso bala baleka ngai papa ngana mkongo nous, on n'a pas à venir à dire des choses devant la télé. Moi, j'apprécie Saï qui est mon jeune frère, qui est magnifique, à Yaki anniversaire, à soutenir. Non, les qui n'ont pas voilà. Biso doit m'biagate yo, on a appris un autre truc. Hier, moi, il m'a dit Sogomoni Caleb, au quand Sabiso Moutoua Mikoro naï, au Gaye Moukolo. Na mkolo no pe. Ona na pona nzoto mikete. Non président moi ba rando wana o mona. Mais rando era na ngote. Sai au fait c'est un brave. Sai magambo ya sali na âge na ifo betere maboko. So que ça na parmi bato ba décomplexer ba artiste comédien sai. Aga parmi bato ba décomplexer domaine na biso. C'est un brave. Et il n'est pas des moindres aussi. Ouais. Tiens le patron, ça makambo.
Oh, ça, c'est un patron. Ah, ça, patron, c'est un jeune homme qui se débrouille pas mal bien. À son âge, ma sali déjà, ala makambo osaka na kuta. Nandenga balabala président, moko tomona ansi muzolo mwana na yo. Moko non, yeah, en fait, Hans n'a jamais été comme ça. Hans a ça la marmion sur la comédie. Alors ça la comédie, mais qui n'est pas bien. Tu vois, Hermo na ipsa ke petit na monte ke boye, anet na kalunga bo kalunga ser na yo, ça j'aime pas. Oui. Ça na oh te président ça on a né yenda jo ngate. Pas ça. Bon, à ça là ngo nazo saluer azana spectacle né za le 13 na Paris. Nous avons la grâce, donc c'est dans quelques jours. Nous avons la grâce, nous avons un spectacle pour nous soutenir. Vous invité spécial, moi, c'est mon fils. Ceux qui ont la foot, mais pour soutenir. C'est un brave garçon. À son âge, il a signé ça à Paris. Oui. Non, mais il est brave. Il faut bêter beaucoup. Et puis, je n'ai pas molié. À Kendeli Bosso, en sous artiste. Il y a un saganate. Na salué petit nangai moi na sous richesse. Mike brave. Ngalandi magaba petit bazo sala makam. Bavandi na poto me ko ezali tilelo. Ozo comprendre? Madame Sunde balobaka ke poto eza cimetière ya musicien mais bana yo te bako ça. Ba do travailler. Les artistes belé bana poto tilelo ba sa musala na salué ba V12 Kwanzambi. Azo continue à produire. Nandeko na ngai Jani Autokufa, Jani ekone kitaki azana poto, il était toujours fort. Mais ça belé ba duche kapanga, duche ko ezali azana poto. Wala ezala mamba ko saka. Parce que belé bazo continuer ko sala ekona bango pe ezali. Voilà ekufeli ta. Ekufeli et puis génération moko na loba génération ngai kita. En tout cas to s'imposer les lois. Donc génération ngai kita to s'imposer banana ba Caleb kita tina se vous allez comme génération gros problèmeité te na lobi dans quel sens mon ba génération ezala ki avant biso ba vina biso ba kwedi ba vina biso ba masumu ils en ont quand même ezalé là ils vont facilité mais génération à partir de biso tilelo aux hommes que quand même to se débrouiller artiste comme Nakar artiste comme Gepoto artiste comme qui moi Dubaï na salué ba petit nga ba Jérémy Chabani ah memi moi staff na ba ke moi Dubaï papa sala kate kala théâtre là monde passi et to comment ba tout frère et oyete beaucoup na ya tout ke boy okuta mali benda moto bala na bakara bien boy to changer makambo au monde il parlait ndako baton donc to changer idéologie les loyo artistes a comme muto a ko respecter alors bana wana tout ba travailler ba na saluer Belvikandi na saluer Sila Bisalo na saluer Dinana des femmes mais qui produisent des belles œuvres. Faut qu'on paie ça bango, qu'on bête là beaucoup Cardozo ils font un bon travail. Les loyo Orolobela Sila Nine il fait un bon travail extraordinaire. Orolobela Belfinine oui. Vite fait, avec leur guéguerre, bon, c'est normal, là, moi, domaine, moi, pas maquiller les alaga, mais nous acceptons, bah, s'imposer, bah, Xil Péchang à Black Line, Maman Lopango. Azon Matanango. Ne wanda ukangana, bon, ukangana masuta. Na Xil. On a petit dans la parole. Petit. Na Sila, Ozara, bon, ça, toi, bon, moi, Diane, non, ça, moi, bien. Écoufélité dans quel sens? Tozoko là, mutuna mutu pas okota na moi ba nini ba sensibilité à système. Vous comprenez? Mais c'est la famille. Est-ce que na boy kotanga komba moko na bango? Ce sont des braves femmes qui font un bon travail. Moi je salue Sila et son SB. Je salue Belle-Fille et son nini là Belle-Fille Zaka Bella.
Je salue ma fille Dinana qui fait un bon travail. Cardozo qui monte. Voilà, petit Nanga Jérémy Chabani qui fait un bon travail. Même Aïda qui produit aujourd'hui. Alors, comme il y a un monde, on a beaucoup de karaoké, téléma, moi, il y a télémissi, moi, karaoké, il y a télémissi. Oh, tu comme tu battre. Mais quand la toilette bat, tu as Nandel. Oui, il y a faux, il y a faux, pasteur. Il y a faux, il y a faux, il y a pasteur. Wana ya faux. Oui, ya faux balinganga. Te o ya vrai balinganga. So incarna ngo bongo kwani. Yo mo zaka pasteur avant ya faux. Batunanga itoye bani. Bomoni ga blo onyo so na badosa na bafilm bongo na ngo. Bazo mo mama sute ba mo ba osala ngo siko. O pasteur wala. Oyo bando betala banaka. So ba mo mama osala. Et touche-moi. Et ta puissance. Touche-moi ma sœur. Na sala mo kala so lelo ko mona. Pasteur ala bo mo sala mo. Nga balingana mo ngate me biso to mo leader. Ata so mo meka to ke no galikoro. Na bakino no ke nanga. Merci président. Président, on va remercier ma. Bon. Pena boa kakate ma bien nanga. Bon, je salue petite nanga européenne ko na PC makambu Abigail Kassanda aye mazuya kin PC makambu Abigail Kassanda ouais ye wana pembeni donc faut avoir un talent belé la théâtre c'est vraiment une actrice qu'on va vraiment promouvoir à saluer à petit nanga Basai Junior et Vie de loin qui m'ont vraiment accompagné riche na salué na salué président Yassina que Luanda na autre installé parti Kobetox et Koufaka président na bosani kunto sina ke Koufaka ouais tena banga ba question te na ke Koufaka tena wedeo Koufaka na wedeo papa mais Koufaka président oh confia magambo te confie sur le monde de na maloba frère ozora tana elo mo te